Ndenge na lobaki en tout cas lelo tobaki image nde ekolakisa bomoni bino moko et bomoni vraiment ndenge environnement ezaleli ndenge tobaki bomoni esika juste ba tuyau ya forage ezali ezesika lopango ebandeli ndenge tobaki eza 5,13/16 le sika o babenzi wana o bomoni mire se séparé ekabwani mopanzi na mopanzi bana na côté ya ngambo oyo esika forage ezali nde yango wana lopango bomoni bino moko en tout cas bato na libanda bazotoka mai ndenge na lobaki en tout cas awa so sombi ozala décité so sombi ozala décité parce que eza jana forage o ekotisaka déjà mbongo do ekotaka ba 70,000 na journée ekotisaka penza mbongo pokotoyo ba forage eza na ngoma eza mwa misika forage eza pembeni eza nde oyo donc yambara penza bato ebele surtout na temps elanga ndenge na baki donc wana kutu moyen vraiment ezate on a pena moyen ezate bomoni bino moko ezaki lopango pena munene bakaboli ngo za 10 mètres do bakaboli yango mopanzi moko 5 mètres ngo etikali bazotonga pe déjà autozana kati ya lopango tozan kati ya lopango po tozaki libanda kolakisa bino forage maintenant tozana kati bozomona bino moko bomona bilili eza jana betage oyo tokomata bomoni ba mire eza penza ya sika ba mire eza ya sika do eza vraiment ndako ya sika oyo bazali kotonga ngo tolobia pesa confiance na la personnalité TV ozala jamais déçu toza toujours na kati donc ndako eza vraiment chantier ndako eza chantier c'est nango yango oyo bomoni bino moko c'est nango yango oyo en tout cas c'est nango yango oyo nde tolobi et kaka moko na bino nde apesaki biso confiance apesi confiance parce que alandaka la personnalité TV apesi confiance alobi bosalela nga pende bosalaka ti na ti yango biso pe tozokoba tosalele mosala en tout cas ti na ti tosalele mosala ki kopena na kati ya la personnalité TV elongo na Vinicien Timba pièce contre pièce femme noire donc yango yo bozomona lopango ndenge ezali bozomona bino moko ndako yango yo ndenge ezali bomona bato bauti likolo bazokita bozomona étage yango wana tozomata tozali komata bozomona bino moko poto koma likolo o bomoni wana yango wana ndenge kaka caméra e balança kinde na baki lelo na koloba mingi te na kotika nde image yango na tika bino bolanda penza image bino moko avant que nga na zwali susu image na tia bongo commentaire ndenge tomesana ko sala na kati ya la personnalité TV donc ndako yango oyo eza ndako ya moko na bino azape kuna libanda mboka na biso awa Congo apesi biso toujours confiance na kati ya la personnalité TV do likolo yango oyo obomoni wana eza réservoir ya mai oyo bomoni ezali mire ya séparateur o ezali ko kabola mire o ezo kabola biso na ba voisin donc mirango yango wana bomoni bino moko wana eza réservoir mire yango ekaboli biso na ba voisin bozomona na se batundenge bazotoka mai bozomona batunde bazotoka mai donc so lelo bomoni kutu mwa ba bidon mukie boye c'est parce que tokomaki déjà na moi
non vert donc bato bayaka batongo ba 6 heures kowela déjà kotoka mai mpona kosalela misala wana eza environnement eza bavoisin bomoni bino moko bavoisin ndenge mpenza batongi ndenge bazotonga donc toza na kati ya monga fula na arrêt armé bomoni bino moko donc ndaku yango oyo babi moto kozwa awa yambo te obanda kolia bambongo ya ndako donc yo obanda na kolia mbongo ya fourrage obandi na kolia mbongo ya fourrage ya chaque jour ozozwa ba 50 000 ozozwa ba 70 000 donc obandi na no réservoir obomoni eza réservoir d'eau yango mpe ezali kokita mai tina se esika bandeko oyo bazali kosomba donc baforêt batie réservoir mpe likolo ezali kopermettre bandeko bazwa mai na facilité donc lopango yango nde bozomona ndenge toyobaki ezali komesure 5 mètres sur 16 donc mire yango no lopango ezali na ndako ya sika yango ndenge bozomona izana ba break ba mire ya sika penza ka ndenge bozomona donc misileli te yango mokolo nango sai nini atiango avant habiter ateka na yango ekende aza makambo mosusu alingi asala donc bomoni bino moko ndako yango toza toujours likolo bomoni bino moko ndenge ezaleli bozomona na sur bozebele bokota la personnalité TV ezana bino ensemble balobi awa bango batiango 30 000 à discuter babi 30 000 obeti masolo elikambo lisolo kaka 30 000 obeti masolo au bénéficier na forage et bandi kokotisa mbongo chaque jour ozanga mbongo te do chaque jour parce que na forage eza mai ya komela eza te ke ote mai ka basokolela basanité eza mai bato azomela bato baosela mosala ndeka balobaka que non l'eau c'est la vie donc yo oza déjà na vie na yo na kati ya lopango donc heure nyonso ozanga mbongo te na elanga to pe na mbula ozanga mbongo te et surtout beaucoup plus na elanga tango mvula vraiment betaka te en tout cas okozala na bato ebele pendant temps wana ya elanga en tout cas okokotisa penza mbongo le plus koleka bomoni bino moko réservoir ngo ndenge ezali donc eza forage ba fora penza onga na continue misala so bien continue misala osomba no maite osomba maite parce que oza déjà na forage na yo na kati ya ndako to pe na kati ya lopango na yo yango tolobi en tout cas bokota et yo mutuzela ramonga fula yango yo donc précisément na arrêt armé yango tolobi ya et wela c'est le temps wela et bino yango wana donc wela yebela et biso tozozela bino kaka maboko kufungwama ndenge to mesana toujours kozela bino na kati ya la personnalité TV yo mtotikali pesa biso confiance ozana eloko na yo wana lopango na yo ozana bilanga na yo ozana ba hectare na yo eza vide olingi oteka en tout cas benga la personnalité TV votre humble servante ti azawana parce que ezande mosala na ngai bomoni bino moko na bilelo ngate na zoloba donc lelo il mange nde eloba donc on a tikela kibino lelo to sali modèle mosusu yango na baki lelo en tout cas bino moko botala bomona botali bomoni na bike boze ko sepela na lobi esika osoko zwango en tout cas oko sepela rozala décider parce que ezana forage na kati balobi bango awa 30 000 obeti masolo 30 000 obeti masolo babi terrain ezali ko mesurer 5 mètres sur 16 tolobi 5 mètres sur 16 na kati monga fula précisément na
arrêt armé to bizala branché zala kolo zala scotché babi bango bakena bo musikate na pompe na bango ya fourrage ba oteka yango 30 000 à discuter donc yo ya kobeta masolo ezali kambo li solo ya mosombi na moteki ndenge to ebisaka na bino na kati la personnalité TV soko pese loko na yo en tout cas za na facilité ya kokende eze loko moko o ba pesa kibiso yango et pas ya moko kaka na bino bozana na niveau ya libanda mboka yenda pesa biso confiance yango tolobi bino ba obotikali bozana ba terrain bozana ba hectare bozana ba bilanga ko hésiter te ko benga la personnalité TV en tout cas to kozala wana to selo mosala ti to salelo mosala au comprendre que la personnalité TV en tout cas aza différent na batu oyo ba misusu donc to za vraiment différent na bango to lobi et pesa biso confiance na kata la personnalité TV ozala jamais déçu. Merci à trop Nabino Nyonso bande ko balandi la personnalité TV. Merci na ba papa ba maman ba jeune o bazo pesa la personnalité TV confiance na biloko na bango la personnalité TV atie la bango na kati chaîne ateke la bango donc ba merci bo continuer ko soutenir chaîne Nabino na ko sala ndenge kaka bozo salaka. Merci na ba membre ya soutien la personnalité TV Arlette Matoko Liswa Nzambe MBC Bazabaka Nemo Général John Kimbambu Badiva wa Soudia Givuama Maboko Bank na kati London City en tout cas ba merci à trop Nabino sans oublier Mama Doris Le Mafumu na gaz la personnalité TV ba merci à trop na ingénieur bah merci il y a trop na ingénieur Israël no sotif pro en tout cas toujours na kata mosala na ebozomona ba imonje kitoko biso na bino tomona na mikolo ezali koya.